Prépare-toi. Prépare-toi au bala. Nzambe apesi libala. Nzambe apesi libala. Libala olelaki wana olelaki na ba prière. Nzambe pesa nga mwasi ya kitoko, nzambe pesa nga mwasi ya bondela, nzambe pesa nga mwasi, nzambe apesi mwasi deja. So ko na video oyo, nzambe apesi mwasi kitoko, azoya. Nzambe apesi mobala kitoko azoya. Nzambe abene bisa mtu wa célibataire, prépare-toi. Okota na foyer. Oza mère ba petit. Nzambe apesi libala. Nzambe abene bisa mutu nyuso to ko na kati ya video oyo. Video eza hasardé. Nzambe exaucer prière na yo. Libala na fungwami. Soki na famille na bino babala rate, yo za mutu liboso obala. Soki na famille na bino babala na passe, bato babala rate, yo za mutu liboso obala. Yes, yo obala. Nzambe apesi libala. Na omona mobali moko azo honorer yo. Na omona libala. Libala na yo eza kimia, eleka na kimia. Parce que nzambe impose libala na vie na yo. Ata base kisi nzambe bina biso, ata bakoto bino kanganga, basa ba séparer bino. Libala na yo muto séparer mobali na zate boza pour la vie, pour na libela. Nzambe bina prophétiser pour na ba célibataire. Nga na célibataire te. Nga za mobali na célibataire te. Na prophétiser pour na ba célibataire nyonso tout. Nzambe apesa nga mobali, apesa mobali. Na bonde na komba Yesu Masia. Na komba Yesu Kristo, nzambe apesa nga mobali, apesa yo mobali na komba na Yesu. Nzambe apesa nga libala, apesa yo na komba na Yesu. Nzambe azo bisanga na biso, prépare-toi. Bazo honorer yo. Fiancé no linga mingi wana. Azo bala yo. Mobali no linga mingi wana azo bala. Mwasi no linga mingi wana azo accepter les demandes de libala na yo. Nzambe yo ozala kimia. Abina prophétiser. Bina bonne pour na célibataire. Na prier na kombo na Yesu Masia. Libala ne fungwami. Na prophétiser que obala na kombo na Yesu Kristo. Soki na famille no bala rate, yo za muto liboso obala. Soki balingi ba séparer na mobali na yo. Na bakisi mungwa, na bakisi sikra, na libala bino. Mobali na olingo makasi. Nazomona na molimo manaki na oloba. Batu suba oloba ki mobali na kisi. Mama na ngai. Batu suba oloba ki otie mwasi na yo na kisi. Boyeke to mesa ko kabole na mibali. To mesa ko kabole na basi. Meneni ka mwaso yo bazo kabona te na mwaso yo. Wana bato ba wana ba ennemi no ba adversaire ko ta famille na yo, ko ta famille mobali. Na ba camarade na bato ba TikTok ne ba mesa ko kabambala bato. Na ba ennemi na yo yebi ko to na ba ennemi so yebi on te hein. Batala yo ka ba TikTok ba mona yo nous ala bio za to ko mbali no. Ici ba lingelo bul ba kabole le mbali. Abi tout ça de façon tout au kabole bon si maraté. Tout ça la nyonso c'est que moi so na kisa makasi. Mobile akanyi mobile zo linge makasi bo c'est que bazana ki akanyi mobile na kisi ya kuto kanyi mobile na kisi te ya kanzambe. C'est que mobile akanyi mwasi na kisi neni mwaso ki no linge makasi boy. To sali nyonso tout au kabola ba mais moi to kabola ba moi zate c'est que bazana kisi bo mbali mwasi mbali. Ya ba robera no bancho. Pour ni libala la bino nzambe mutapesa. Libala bino eza basé na spiritualité. Libala bino nzambe mutapesa bino ngo parce que bokota ba prier bo singa nzambe libala nzambe apesa bino libala. Mutako bola bino ta kuto satan mo ko ka de bongo yo muto mudi. Satan mo li suffire ko kanete. Parce que nzambe ça lobi les maîtres, les grands maîtres Jésus-Christ ça lobi. Il nous tapesa loi. Ce qui est mal, même Satan lenga, Satan lenga, les débats lenga, les suffire lenga makoton ton nzambe zoloba. Parce que nzambe nem ta kelai. Ce que le roi des rois pessimitindo, abi yo fo bala. Parce que nzambe na plan bon ça pona yo pour la destinée on bal na on a moi sina. Ce que balo ba ke
tout ça de façon tout au kabola bon ba kabola te c'est que moi so la kisi makasi ana kisiko kisa makasi kisa ne leki bino ana kisa makasi kisa ngwa nzambe oh c'est kati mobali na kisi eza batu mususu ba meki bino na molimo ko ba kabola bino esimba to ko ba ke no ana kisi fiwa na kisi ebite ana kisi akamba na kisi mobali wana na kisi mobali wana kanga mos na kisi te bolingo la bino inséparable nzambe na kola bino nzambe kanga bino muto ko kabola bino azate atanganga okoka tata magicien okoka na ete parce que libala bi ute pa nzambe ata base ba cérémonie ndenge niti tout ba occultisme ba yeba magicien ba yeba se simba te parce que libala bino nzambe mutabali si bino nzambe mutabali sayo parce que libala za molimo libala bandaka na molimo na yoka bato ba loba nazoka la molimo za bato ba séparaki bino bato ba séparaki no mbali nao ba séparaki no mosnem total ngai oza en couple nazo bato baza en couple nazo mona na molimo nazoka na esprit na nga nazoka na esprit na ngai bazo loba moso wana na kisa makasi fi wana na kisa makasi mwana moso wana na kisa makasi tout ça de façon tout au kabole na mbali na ye mais ana kisa makasi mobali wana na kisa makasi bon mbala la balenda tout ça de façon tout kabla bon mais simba te to meki de façon tout mais bazaka ensemble les gens secret na bango za la nini non ko la molimo bato ba lo ba bon la molimo